Sanga Congo, Bobo Messeni, vous allez bon en direct à Sentinel TV. Sentinel TV, ils allez bon spécialité. Il y a coupé ça bas information Congo, Biscan Sbozali, Molobi Nabino, vous allez proverbe 30. Bolinga Keming, Bolanda Kemingi, les messagers de la bonne nouvelle, très connus comme Didier Formé, Alatakala, comme les messagers de Jésus-Christ, les messagers va comme Belé. Mutu Alaksakanzela, Bazalaka Simanaye, Pafnat Paneya, Ezali Bongo, Kombo Pharaon, Apesaki Bongo, na Joseph Tango Alimolaki Bandoto. Alors, Basangwa Congo, Tozali Bongo, n'a pas information dans tout Tangalabino, qu'est-ce qui se passe au Congo? Alors, lui, Kinshasa ce matin, c'est-à-dire le lot Tozali mercredi. Ce matin, on parle de hier, mardi. Le lot Tozali mercredi, le 21 mars 2018, André Kamungalima na UK, na England, na Manchester. Kinshasa ce matin, c'est-à-dire hier, au niveau des routes universitaires au point Ngaba, Yolo Ezo, jusqu'à la commune de Ngaba, une frontière s'est créée entre deux communes, Ngaba, Makala. Pour traverser vers Ngaba, Makala, on te porte sur le dos, moyennant les montants de 200 francs. Moto 200 francs, pouce-pouce 200 francs. Franchement, félicitations à l'OVD, l'OAKA, félicitations à la modernité. Et Oyo, pas toi peu perdre, il a qui na Congo. Alors, actualité à Congo, Bozo Mona Nazali Bongo envoyé na information awa. C'est que Eliezer et Jacqueline Dala n'ont pas dit aux Congolais qu'il y a eu un agenda caché entre Paul Kagame et Moïse Katumbi. Alors, affaire à suivre, Moïse Katumbi a bien profité de Félix Tshisekedi pour le jeter après à la poubelle. IDPS, par contre, neutralise les conclaves du G7 à Djobo. Katumbi, les ambiens du fait, a été évacué par la porte du secours. Et là, Oyo collabo, nous sommes journalistes, Kendeki Kuna. Baloba kité donc Ezali Mawa Mingi. Vous savez sur Moïse Katumbi, c'est un poupée gonflable de Kinakati. J'ai dit avant son conclave en Afrique du Sud, il y a eu à l'aéroport de Djobour un entretien en coulisses, lui et Janet Kabila, lui qui prétend être en conflit avec Hippolyte. Pourquoi il cause avec la tante de Kabila qui se fait passer par sa jumelle? Donc, ils allaient à la question. Pélissousou, IDPN qui sa palou, biso sa bataba nundu, mais tous les Congolais, les nationalistes, tout kamwe, vieux qui zenga, a commis sur 250 ans, sur 300 ans, azo il m'a okufaté, azo continue toujours à trahir les Congolais, mais personne n'en parle. Le vieux qui a trahi les Congo et qui est parti soutenir Kabila en 2006, a quelques ce coup de pouce à Bengani Bananaye, à Bengani Muzitu, puis à Yambi Kabila, Nyoswana, Ezali Bongo, ko trahi Mboka, en tout cas, vieux Oyo, partout au Koutanaganaye, à ta côté la chaise roulante, à ta nasa mambele, tout déterrer, tout juger, tout tumbaye, parce que c'est un traître, c'est un collabo, c'est quelqu'un qui ne comprend même pas pourquoi il a été avec Lumumba, il a même trahi Lumumba. D'ailleurs, on a même fait à Lumumba, même pendant que nous avons gerbe fleur et pamba et pas Lumumba, Oyo a Matissa Tombolaye a bossé à Lumumba. Donc, Mawami. Tout ça toujours dans le Congo, avant d'appeler Sabino idéologie, il y a ce lelo. Balobi Sunini na Makambo Congo, Bayobi Sabso que Makambo Kyum a déclaré Talibisoté. Tout le monde sait que Kabila n'est pas congolais. Kabila, c'est un monsieur qui est rwandais, qui est occupant, qui fait l'œuvre du Rwanda, du Paul Kagame. Le vieux collabo a rencontré Joseph Kabila et je ne vois aucune vidéo dans la diaspora pour les vilipender et pas de manifestations dans les rues de Bruxelles, Londres, Paris et Washington au Canada, Québec ou Montréal. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. L'IDPS, elle est palou au bord du déchirement. Donc, l'IDPS, tant que Bateka Kiango et pas Katumba, Katumba qui
na ba conseiller Mobutu atindela bango déjà Jean-Marc Kabound pour diriger IDPS. Jean-Marc Kabound azakana azali élément pe représentant ya Kabound ya Katumbi, c'est-à-dire ya kawane pa Katumbi pour na koya koyiba pe ko pesa ba idéologie ya Katumbi na kati ya IDPS. Alors lelo ba injecter ye pour te ye aya ko détruire IDPS pour te ye aya osala ba aventure pe ko panza IDPS. Alors to éviter ko sukela ba ndenge nini nzambe azwa contrôle ya ba collabo oyo parce que IDPS ezali bongo parti ya ba tribaliste pe ya ba collabo yo moni ba bomisi bat na Kasai siko tali lelo à part MLCC Kabila azali ko sala net pépinière na ye siko komi na IDPS kala mingi te soki Katebe Katoto abimi premier ministre te bakopuize kaka na IDPS ezala Félix Katumbi ou moko ya bakolabo susu na masolo wana ezala mamini. Alors na masolo oyo nyonso tu ndenge ezokomela biso awa eloko nini biso tokoki kosala biso bata diaspora eloko makasi tokoki kosala ndenge na sololaki na ndeko na nga invisible ya Londres abengaki nga tamula ye alobi proverbe bato balandaka yo na moni makambo kendeki na brazo sali oza courageux oyebi biso ba information esengeli toyeba congolais ana problème biso bato wana diaspora to ana problème ya uniformisation ya combat eza uniforme te bamiso bazosala combat ya jalousie bamiso bazosala combat ya végétarien bamiso bazosala combat pour balingi misala te malili ya mingi na poto baboyi kolambwa na ntongo kendo sala bango balingi basali ba groupe na bango po soko lingi kendo samba asali le mois papier au PC 150 €, au PC 100 livres bazo balela ngo basi bazosala bongo. Ok, ennemi na biso ennemi ya Congo azo véhiculer ba message azo véhiculer ba vidéo que na Congo toza na problème ethnique. Oko ba landu na ba hema bazobunda, oko ba shwaili na banani bazobunda, oko ba luba na ba lulua na bana bazobunda, oko ba katange na ba luba bazobunda. En réalité na Congo toza na problème ethnique te. Na Congo toza na problème ya occupation o lelo opposition ezoboya kondima occupation bazolinga okende na ba élection na ba occupant. Or soki to bouté dehors te système o mobimba to bengani nanga te na seni na ye tozali kokende ko légaliser ba criminel pe ekozala pasi mingi pour na Congo parce que on ne va pas aux élections organisées par des criminels. On doit commencer par les chasser, par chasser tous ces systèmes, les arrêter, même le tuer les uns, les criminels, et après organiser les élections avec Mosengo comme président de transition. Donc bana Congo, bana diaspora, et là makasi to bunda siko oyo to bossa na élection, to bossa na ba collabo lelo oyo ba tutu ba yebi ke Eliezer aza collabo, ba safu ba collabo, ba Mike muke ba nani muke ba wana ba collabo, ba tutu ba komisa Moïse Katumbi bazo sala système ba Rwandais, bazo ba collabo, siko to banda ko uniformaliser combat. Bitumba na biso eko koma na victoire so biso tout okomo le langage moko pona ngongo eza na ba combattant musu ba bi ba okebe élection eza ba musu ba lobi ba okende soulèvement populaire eza ba musu ba lobi photo zo minduki mais ndambu bazo reconnaître que na Congo to ana problème ya occupation aussi longtemps biso tokoza na uniformalisation à langage te biso tokolobela sur l'occupation à Congo te ezali pas poto bima na boatinel. Alors ils allaient mosala biso ba combattant biso auto la diaspora biso to amael biso to bimaka en Europe to zora visité biso to tambola partout biso ne to véhiculer message yo au moni lelo Kabila dégage comité na Kinshasa. Et eu combien de temps? Et eu peut-être 6 ans 7 ans pour et comme na Kinshasa siko bato tout na ba soit ba combattant bazala Kinshasa na occupation o ya corrompu babanda ko yeba ke tozali bongo na occupation et ko fungola batu mingi bamusu balobi bazo kende élection bamusu balobi ba okende eza soulèvement bamusu balobi o biso tokobunda campagne ni muto olong sa biso fumuki mbangu
Bamsou balobi o biso toza batani mon enseigne. Alors aussi longtemps ba occupant bazali bongo mise en quarantaine aussi longtemps to telemelina noté nengeni to kobinga na occupation et loko moyo salamate. Alors to sensibiliser batu ba yebake tozali occupé. Ceux qui te sensibilisent batu ba kezali occupé aux amalam parce que ceux qui ozo sambela nzambe o ba kolon ba yela yo okotika la kaka esclave. Ceux qui ozo tanga na école ya ba kolon ba prépara pour nous former des esclaves okozalaka jamais libre. Peuple a vivaka par rapport à culture na tradition na ye. Alors na place ya culture na tradition ne yango na ba votaka constitution o etamsa mboka. Normalement constitution etamsa Congo lelo eza constitution ba belge. Lokola biso na Congo toza na plus de 450 tribus pe ba dialecte. Il a fallu ba sangisa tous les 450 lois ya ba tribu na biso nyonso ensemble na monde ko bimisa constitution ndeni toko gérer mboka na biso. Pe soki to longi ko bimisa ba loi nyonso to eza na 450 tribus na biso yango nde ekopesa biso droit to créer religion parce que constitution ebimaka na ba loi oyo ya ba tribu nyonso tout ba dialecte nyonso tout ezo ba na mboka. Alors yango nde ekobimisa constitution pe na place ba constitution ezali malamu esika religion na ba tradition na biso sangani esika tradition na biso na culture na biso sangani nde ya kopesa religion. Alors projet ya civilisation yango nde créaka religion pe ko créer projet ya civilisation. Alors culture na tradition nde ya ko créer projet ya civilisation pe religion. Yango ebimisa batu tout na ba accompagnateur donc nango ba congolais ebele na biso to na poto na ba baza na Kinshasa mingi ba bimi na bango ba o ba bengaka ba accompagnateur opposition ya accompagnateur presse accompagnateur ba journaliste ya accompagnateur ba pasteur ya accompagnateur ba yembi ya accompagnateur bazo accompagner occupation na mboka Congo ezali mawa trop. Or colonisation ezali crime contre l'humanité. Pourquoi ba Congolais bazo soutenir un criminel lokola Katumbi? Pourquoi ba mingi bazo landa Katumbi bazo mona président pourtant ba yebi que Katumbi c'est un criminel, c'est pas un Congolais, tout simplement parce que baza esclave. Tout simplement parce que ba liberté. Tout simplement parce que bazali bongo na tradition pe culture ya Congo na mutu na bangote. Baza na posa ba apparaître, ba na posa baza malam, ba na posa ba yemba bango. Tala lelo tango makambo mabanga e bandaka biso tango ba yemba biso Didier Forme bongo na Bundes. Didier Forme alata kala. Ranzembo bele ba yemba biso te po to pesa ka mbongo. Ba yemba biso te po to zalaki ba malanda ngombe be to memela ba musicien basi ba yemba ki biso po to zaki kolata kitoko. Pour tous les qui bongo ambianceur, pour tous les na contribution, pour tous les producteurs. Mais le lot au monde a monté mususu azata na velote ali babouakai, azat commerçante a fouti mbongo babouakai. Il y a un moment où surtout et BBC culture na biso. Alors il faut qu'on forme ba journaliste à Sika, qu'on forme élite à Sika ba combattant, qu'on forme ba leader à Sika parce que mingi bazo de kananet bazo sala presse et accompagnement, bazo sale la ba Rwandais, bazo sale la occupation, likola ba fo ba mbongo ba 10 000, ba 5 000, ba voyage à pamba, oyo nyo surtout les amabemi. Alors, to créer unité na ba vidéo, to tika ko bunda biso na biso, to tika ko so na biso, to banana ni ko se supporter. Yo yebi ke waza mutu angwana, o muso waza mutu akamere kamaleon, oyo azali bongo, pion ya Kabila oyo azo batinda ye bango na Moïse Katumbi baboma opposition mais le kola zande konayo au lieu attaquer ye vandisa nanu parler sur l'occupation teya sur l'occupation apprendre okoya koyebisa ye ke alongwa côté kuna ya côté donc to créer unité à ba vidéo to créer ndenge na lobaki on ebandeli langage moko na biso
to sangana to bundela mboka ikozala malamu oyo ezali masolo tosololaki na invisible en tout cas bisali na lobi proverbe bato balandako mingi lobela nanu sur uniformité ya combat bamisu bazoloba baa bacombattant mais aza combattant azokumisa katumbi nde tomoni na Afrique du Sud moto alobi aza combattant akomi garde corps ya katumbi o katumbi abala mwasi ya tuchi azali niese ya Kagame moto alobi azali journaliste alobi bino bato poto boya kobunda te biso tobundaka akutana na katumbi lakisa biso passeport na ye filmer page ya 4 esika batiaka visa bomona entrée na sortie na ye tuna ye alobi alinga koma président ya Congo alinga koma président ya Congo mais constitution ya Congo ezoba posa la président fosa de pères et de mères congolais mais ye moko aza na mwasi ya tuchi oyo bato baza benemi ya ba congolais mais azolinga koma président ya Congo po nyo tuni question te parce que toye koyoka siko ke Eliezer mwasi na bana sa tinda ye atinda mwasi na bana na Canada soki na États-Unis ye moko atikala wana beta kati azokosa bino kazalaka mobundeli mboka nzoka azosala propagande ya occupation bino mo bozomona lelo Kadhafi akufa 7 ans soki 6 ans après la mort à Kadhafi lelo oyo lobi bomonaki bino nyonso surtout Nicolas Sarkozy azalaki bongo na garde à vue donc histoire était ya bino mokili eza mutu te mokili eza mutu nyonso surtout tozala biso nyonso na uniformité ya langage totika kolobela ba occupant totika kolobela ba collabo totika kolobela opposition corrompue ya ba tribaliste totika kolobela ba aventure ya Chilombo na kisa Jean-Marc Abound bazosala tolobela langage ya uniformité ke mboka ezo occupé to boya kokena ba élection to boya kokena ba jeune bango to benga na système mobimba et ko sauver mboka na biso alors ezaki bongo breaking news bino bolandi masolo ndenge ezoleka na Brazzaville na Kinshasa père na poto bomonaki tolobelaki bino ke pasteur Anderson azali bongo lendo kiski na Berninga batiaki tembe bolandi video ya Francis ndenge a témoigné boyoki ndenge ba bimise na poisa en tout cas bino nyonso tout oyo bozaka na Berninga bolanda Anderson bolukanga pour la délivrance en tout cas parce que l'ifelo et kozikisa bino en tout cas journée malamu kolo yesu soki na nazonité tout le monde sous vendredi na matin ya kitoko pona nini basi to mema na poto to yena bango awa bakomi kobomisa bato kopesa ba AVC bakomi ba yanke kobengana na bandaku okotinda ye akendo sa business akangi mbongo balakisi biso mitema mabe et pourtant biso tolongola bango na ba Afrique to mema bango awa ya mwana mikolo koya ba mabala ebele kokufa na ya ba pasteur na ya ba messager na ya bato ya mbongo na bato pauvre parce que soko bali mwasi a trahir yo soko bali mwasi aza na soumission te soko bali mwasi aza na ba problème aza kotosa ote azosangisa famille te zala clair pesa lettre à divorce bande la vie pour nous sauver ma famille puis banana zaki bongo breaking news en direct ya mongalema yesu nkolo breaking